Mbulamatari ekolo Congo démocratique epameli na makasi bobomi ya mwana mboka Patrick Liola na police moko na Grand Rapids na Michigan awa na États-Unis. Molobeli ya mbulamatari ya RDC alaki ete bakonzi bazali kolandela ndenge manso mazali kokende na misala ya sembo na États-Unis. Président Tshisekedi na bakeli mibeko baponama na etuka ya Katanga basololi pona koluka eyano na ndenge bato mingi bazali kokima Kasai pona kokende na Katanga. Bitumba ya Ukraine bikokisi mikolo tukumitano na mibale. Moscou ebeti lisusu ba bombe na usine moko esalaka bisaleli ya mampinga na etuka ya Kiev sima na bozindi ya masuwa ya Russie. Ukraine elobi ebetaki ba missile. Masuwa moko ya petrole ezindi na Golfe ya Gabes na Tunisie na 750 tonnes ya gazole. Bakonzi balaki kosala manso pona kupekisa mai mabeba.